Yango. Oh, vous êtes au la raté. Il te passe à tenir. Vous avez un problème, tu sais. A connaît pas demande. Hémorroïde. Et vous dites, oh, il y a diabète. Et oh, Nini, oh, le colosie, Nini, rhumatisme. Et c'est ça. Tout ok. Bio café et au sala chonjo te leng. Tome la kana bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxido, café original, Bandeko tomela yango. Voilà, bonjour, bonsoir, Balandinho, soit des shows de Nar TV, merci Nabao Balandi des shows de Nar TV. Tu es tout partagé le sous ensemble, kakandene tu sur la kanabino papa, maman, Simba, Nabokepi. Nazan li solo moko maman nabiso abenga na des shows de Nar TV. Maman zana besoin ya conseil public. Conseil ni okope sa maman nabiso. Nazo betelo li solo oyo calmement, sereinement et doucement. Omeka o comprendre et lo ni oki ko yebsa maman asala. Mais avant to beta li solo nabiso tuzangi te kopesa bambote na balandi nyoswa des shows de Nar TV. Nzamba lola batela biso tokuta na gato solo la ekosala bien. Bon début de la semaine au katia mabota na bino to beta li solo. Na lingana rappeler mutu moko yaya totikali na quelques semaines tozoko tambula sika 2021 yaya mi batela mikolo etikali mukie na moment oyo diable azaka très risé zala na attitude de prière boya ba problème ekosala bien bientôt Noël bientôt mbula yasika ba Noël na bino ba bonne fête na bino en avance to beta lisolo o na obetela o calmement opesa mama conseil problème ezaboy mama lobi des shows na zaina mobile na Kinshasa to bala na ina mobile aye ko voyager aye na France ka ndenge zaka mobile ake liboso ake ko débrouiller après moi si aya bref mama lobi des shows mobile na ngata ngakomaki na France kokoma na France mobile akomi ko bimana femme mariée abanda ko bimana mwasi mususu na France mwasi wana pa azaki na mobile na ndako mais mobile ya mwasi wana azai na mukandate mwasi wana asalaki effort a causé mobile na ye problème alati mobile problème na la police bakangaka mobile na ye ba refoulé mobile webi yaya na vie mutu so alingi yote c'est très dangereux comment oki ko sala effort ba refoulé mobile no potikala na mobile ya bato landa lisolo très bien na obeta calmement doucement. Bref, maman lobi des shows, mobile nanga yeko bengisa nga pe na ye na France. Tant maman akomi na France, akuti mobile na ye na France, or mobile akoma ye déjà kobima na mwasi wana. Mwasi wana salaki effort à faire refouler mobile na ye. Mwasi nda sali effort à causer mobile problème, ba kangi mobile na la police, ba refoula mobile pour yatika la libre, atika la kobima na mobile ya bato. Bref, mobile pa yeko bengisa maman na biso kolo lisolo aye. Maman lobi des shows tangu na ye to vandi na mobile bien to bala ni même na mobile ta sali li bala vraiment na France mais moi si wana lokwa ya faire refouler mobile na ye akoselaka mobile ne ba problème ba refulaka mobile na ye pa komi ko tia papa pression mobile ya maman na biso komanga na benganisa o yanga mobile pona yo ali yo moi sino auti Afrika ye otikanga ovanda na moi sino bref atia mobali pression na ndenge tu libala mama na biso yaki kosala nini ekufi libala mama tango ekufi lokola mama zaki na famille na ye na Allemagne mama longwe na France azongi na Allemagne na maboko ya famille na ye bref kokoma na Allemagne oyebi kaka basi ndenge ezalaka mama lobi des shows na ye kozwa mobali ya mibale mobali wana ya mibale mama azwaki famille na ye balingaki ete famille balinga kete ba pekisa ki mama na mobali wana po ba monaka ye azana ba comment dirais-je aza très irresponsable
azaki na sans sa responsabilité te famille boyaki ya webi bilo mususu soki famille pezo boya c'est avec raison. Ah ouais, eza bilo mususu eka ba opection na débit foka rotika mama lobi de show bolingo kwiti ya ona epsa bino yaya omoni tant tozaka tolingi tant tolingaka tozaka lokwa ba chauffeur o ba poussa mutu kezanga frein côté le mezaka côté okendo tutana tant o tutana eza soit la vie ou soit la mort. Tous avons des choix. Voilà. Tant que tu as bolingo kwiti, tu as quoi mutu ko e kati frères qui ta ngomba. Et tel marathon, côté le manango eza soit tout ani nde telemi. Mais tant que côté le soit la mort ou soit la vie. La vie ou la mort. Des cas. Maman lobi des choses ba pekisa ngana mobile. Na utu ko zo choc. Mobile ya boyinga na France, na Allemagne. Nazwaki mobali ya mibale. Mobali wana botie 5 enfants. Landa di solo. Non beta calmement. 5 enfants mobali wana botie. Maman lobi de show mobali wana botanga bana. Mobali akendaka kaka ayaka. Mobali akendaka kaka ayaka. Totikali kovanda na mobali boye vie normale te. Mobali ya likolo jusqu'à 5 enfants. Bref. Libala wani yaki ko simbate ya mibale libala mibale simbite mama yi ko mona ke lokwa mobali aza très irresponsable bavanda ana mobali esika mote mobali akenda kaka aye mwana botami mobali akenda kaka aye mwana botami avandi tamuke akimi ake aye kaka ndengo wana vi moko ya kiliba ya likolo ya lali kuna 5 enfants baboti na mobali. Bref, maman qui s'est décidé le quoi mobali aza na sans sa responsabilité avec 5 enfants. Maman a souffrir na bana yemoko. Bref, ba ki ko boya na mobali wana. Tant ba boya ni na mobali wana maman ki ko tikala na bana 5. Aboko la bana yemoko. Ya na tuni boy. Bon c'est la vie. Nzoto ezana ba moment moko soki ezo senga. Ezala ka bongo. Na ebité hein. Na ebité ko toto ko lo bandeni yaya. Ba posa nzoto na ebite soki batu musu bazape na maîtrise pour kangia mo pena be na ebite mutu amtana ndenge na ye mais na yeko mona que c'est difficile mutu il faut vivre ka na mutu mais ezana ba ka mususu ya esengo vanda ka yo moko parce que ezana ba ku mususu batu ba okuta nango ya esenga ka vanda yo moko mais na tunika question est-ce que mutu ko vanda payer moko ezaka possible na lingi bo mekana ko expliquer yango mama eko senga pe conseil landa di solo très bien opesa maman na biso conseil. Bref, maman atikali na bana 5. Problème eza awa siko yango. Côté maman eko senga conseil yango. Ndenge maman atikala na bana e 5, famille na bango ba ebisie lokola mobali ya liboso abengisaka o na poto na France. Libale kufa kaka boy. Ozongi to ebisaka yo vanda ozwa temps. Oyoka kate Olandi escroc mobali ya botio bana 5 yeyo akei. Alors vanda yo moko oboko la bana na yo est chose grave. Maman yaki kozwa problème ya cancer des seins. C'est-à-dire maman tanga zu maladie ya sein, cancer des seins, ba maman boye bindenge zala. Bakati maman tous les deux mabele. Balongoli tous les deux mabele. Tous les deux malombo balongoli. Maman tikala sans mabele alata ba mabele moko ya esthétique mais na santé na ye mabele mibale balongola parce qu'azwaki cancer des seins na mabele nyonso tout mibale. Maman lobi de show na cancer des seins na tikala ndenge wana bana nga mibale mobali atikinga oya suka za na 2 ans. Kobota mwana suka bota ki ya 2 ans nde ba ko trouver maman na cancer des seins balongoli ba seins nyonso tout mibale. Maman atikali sans mabele. Problème toza nango awa. Lande explication bien. Maman lobi de show na vandinga moko famille balobi non au moins ndengo tikali ndengo wana ekozala na importance te yozwa mobile et chose grave par rapport ya état o maman koma nango mabele mibale bakati maman akati si kobota na ye c'est-à-dire akangi kobota pour de bon c'est-à-dire akobota kalisuste définitivement bakangi kobota abu pia parce que mabele baby tina kobota ezate maman a découragé akangi kobota na epo avec 5 enfants déjà c'est beaucoup. Bana 5 papa kenda oye kotombe na ba problème ba cancer ba longoli otolo nyonso tu mibale et maman mona yiki eza na sensité
babaloli matrice ba mama boyebi ndenge ezalaka mama kobota te mama aza na mabele te histoire yango landa awa histoire ekomi awa mama vandi ye mona bana 5 famille na ye bayebisi ye ndenge oza wana ça sert à rien ozwa lisusu mobali vanda na yo po okobota pe lisusu te oza na problème ya santé c'est-à-dire ndenge balongoli malombo aza na problème ya santé fanda obokola bana mais chose grave mama ekokutana na mobali moko awa sikoyo nde problème toza nango yango mama akutani na mobali mama alingani na mobali wana problème eza na kati eza nini ba question eza simple mais difficile à comprendre yango mama ekosenga conseil ya ata mutayaka kosenga conseil bolingi oloba te po ya zangi mayele mutabombani alekio na mayele ya yoko kanisaka te yokoka mwana boya tolisu kasi azwa likama. Voilà pourquoi yango bato musu baolinga senga conseil na ye na kuzu ya bombani ayoka ya to senga ba sage na ba problème aboye pesa conseil tant que sage donc la mutu azo réfléchir pesa conseil le quoi responsable. Bref mama lingani na mobali mususu na minute mais famille balobi vanda na yo tolo na yo rien na se robota kalisusu te ça sert à rien beaucoup la bana et on a tout nié ce que sentiment nzoto esilaka to solo le sentiment nzoto esilaka so esilaka comment problème eza mama lingani na mobali ya misatu mobali ya misatu question eza mama lobi de show na ebisi mobali wana boye ngandenge nazao deja moni naza na malombo te naza na mabele te mabele nyonso balongola nabelaki cancer des seins malombo tout balongola omoni deja eta naza nango tantôt oki kozala na courage ata balongoli malombo mais na oki kobotelo bana mais ndenge naza na minute na kobota eza lisusu te définitivement bakata balongola kobota na vie ya mama akobota lisusu te babalola matrice maman bi de show na yebisi mobali mais jusque là mobali azondima kaka oui alinga pesa dot po abalanga mais chose grave question eza boye mama aza na mukanda par rapport ya bana ndenge aza wana azwa déjà mukanda mais mobali alinga bala ye aza na mukanda te tozande aw mobali aza na mukanda te et plus loin mobali wana aza na bana mi balé na Kinshasa abota bango na basi mi balé bana mi balé mobali alinga bala ye mobali alinga pesa dot mama lobi de show na yebisi mobali ngani naza na problème à santé ni naza kobota bakanga na kobota lisusu te mais mobali azondima balanga sur quel sens est-ce que zaka kapona koluka aya kozwa mukanda oui azwa mukanda po soki basali ba mariage civil bakena l'état mobali azwa mukanda po mukanda zaka na kobota te mais expliquer bongo po mutu mo wa comprendre po yokolba amede show moi cha kobota lisusu te bongo olande pona mukanda ndeni non soki boke ko paxer na l'état ba kopesa mobali mukanda soki boke bala na civil na l'état ba kopesa mobali mukanda. Mama za na inquiétude mobali azana na vie boye mama kati kobota na ye par rapport ya ba accident ko ekomeli mais mobali azana na vie boye est-ce que ça vraiment bolingwa solo o alingi ko ya ko doter mama yango mama linga yeba asala nini en même temps na famille ba ici ba ibisi o moni mobali azolando en tout cas biso toza d'accord na ngote po oki ko nyato munduki mususu obalaka libala na France libala ekufa kaka boye oye kolanda deuxième escroc atiki on a 5 enfants lelo zuba cancer des seins tala eta okomi nango ya santé kobota okobota te et bon oya misatu aye kolanda nini c'est ça la question oya misatu aye kolanda nini na mwasi oyo aza na nzombo te malombo aza na ngote kobota akobota te na mobali oyo aza na makasi boy aye koluka nini eloko nini troisième mobali aye koluka est-ce que eza bolingo ya solo to azoluka juste ba façon ya kokotela jusqu'à tel point ba kokoma na ba papier tant akozwa ba papier asa nini ake mupanzi toza wana conseil ni yo kopesa mama na problème maman lobi des choses équation chose grave maman lobi des choses même mobali wana po ya na ndaku nanga po mobali yango azara pe kaka lisusu na France
autaka France ayaka soka aye kotala mama des fois mama asala ke fort atindi bana pa bandeko po mobali asala nini ayaka na ndako po famille baboyi azoka même soni bana na ye babando mona papa babando mona mobali mususu po bakoyebisa na famille mais famille basi bayebi ke azui mobali question eza ke ne mobali azoyaka wana ezopesa soni po sango ezoke na famille mais mobali alobi soki po na ndenge wana mobali alingi adote yango mama mituni des choses na sala ndenge nini mais famille déjà balobi ça sert à rien est-ce que mobali ya misato wana azolanda yo pona nini mwasi ya kobota te mwasi azana tolo te ye eloko nini azoluka na vie ya mama. Voilà pourquoi mama lobi des choses betana mlisolo na yoka conseil elo ni bandeko ba ki koyebisanga na sala conseil ni yo kopesa mama mama sala nini mobali kutu koya na ndako azokoti na kuzu moko atindi atabana bake kotambola na ba famille ya koti mobali pona nini soni bana soki bamoni bana nde bazoyebisa pepa ba famille bana bazoloba ezosala bien te mama lingi mobali mais famille balobi ça sert à rien na état de santé uzanango mama pe azana inquiétude oui ndenge famille baoloba est-ce que mobali yango eki kozala ndenge famille bazoloba to eki kozala vraiment bolingo ya conseil ni okopesa mama mama asala nini voilà autre ngate lo bapona mama na biso yango wana soko tangamba liboso n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows de Nar TV la réalité. Le plus important est à partager votre émission. Tout partager à ma solo à noko abana pardon. Tout partager à ma solo à des shows de Nar TV. Tout partager à ma solo à noko abana. Yaya o noko abana. Je suis là pour vous. Benga des shows de Nar TV na basija bien. Tobeta ma solo tout. O e komelio pesa biso to lo belango e ko aider batumo quelque part. Ma solo tout aux obeta numéro na ngango wana WhatsApp même numéro appel même numéro bengango kozwanga et ko sala bien partager aimer votre émission ezalaki abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya et sa réponse ciao.